Hmm. Mbote ba Congolais. Boya nanu, toloba ta eloko moko bien mibale. C'est pas ça. Mais nous allons dire une chose ou des choses. Bon ote. En tout cas. Boya nebi sabino quelque chose. Boya nebi sabino quelque chose. Nape sabino mwamba news. Ah, bonjour mes frères. Nalingaka bino mingi. Boya nanto sola mwa muke. Naotala kaka naotanga tanga ba réaction ya batu. Bazai koloba loba kaka pona makambo ya discours, discours nga na obenga discours vide. Discours ya Chilombo, ok? Je pense que beaucoup de gens ont déjà fait des analyses, ok? Vous avez tous suivi l'analyse de Fabien, vous avez suivi l'analyse des Pichou Chomongo, vous avez suivi les analyses des Orobilel, vous avez suivi les analyses des Batebelo, basalaka vrai combat, ok? Bapese ba analyse, ok? Au moins, batu mususu nakati ya combat oyo, c'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Je vais vous dire quelque chose. Au moins, nakati ya combat, il faut qu'on la humble, na vie, il faut qu'on la humble, il faut qu'on la paix. Kozala pe na mwa mayele ya kolanda orientation ya bao bazana mayele analyse. Vous comprenez? Na komba oyo toyaki eza lokola toyaki biyaya. Beaucoup de gens qui sont là, oui, qui ne sont pas contents et qui sont frustrés na makambozo le kanamboka, baye kokuma ba combattant, ok? Kozala combattant ne te permet pas kokanisa ke yo ebi makambo nyonso. Koloba ke Kabila dégage, Chilombo Moyibi, ne pas veut dire que ozala ba matière ya koyeba makambo nyonso ali ko bundela. Non, pas nécessairement. Yango tozomona ba combattant mosusu baza ko kima, omona kaka combattant boye azalaki combattant lelo, ayoki discours à Chilombo, combattant a changé discours, combattant a longwe combattant, akomi na makambo kisalume banda, toke ko banda musala. Mais yo za combattant ndenge ni? So za combattant zala combattant humble, loko anga masawa, ok? Tanga na kotaka combat, c'est que j'ai commencé à faire, malgré que je m'instruisais moi-même, je dois m'instruire, oui, parce que je ne vais pas aussi, kozala kaka malandangulu, nabanda koloba makambo, oh, ngambo naza convaincu te. Je dois lire, je dois m'instruire. Mais en même temps, je suis humble, yako yo kaka ba analyse ya batu, oh, bazana mayele. Vous voyez, les gens qui sont intelligents, ils sont là dans ces combats. Il y a des têtes dans ces combats. Il faut qu'on l'andaka ba analyse ya batu wana. O comprendre makamni baza ko loba po e banenge ni eska ko telema parce que soko ke ko landa ba analyse ya batu kaka ya bajalelo ok kuna oye kozonga koto vous êtes actuellement les Congolais sont des gens qui sont facilement séduits. On se séduit facilement. Et comme si la plupart de vous, vous êtes des gens qui n'évoluent pas indépendamment, vous évoluez seulement dans les groupes. Vous évoluez toujours dans le groupe. Ça veut dire que si vous avez tellement évolué dans le groupe, oza lokola mopepe. Mbonge, mopepe landa kaka isika, boato landa kasika mopepe zokende. Ozo comprendre? Bokomi lokola baka bato nakati ya mai. Esika mopepe kei ale bino nyonso bokei. Bobosa ni ke bozala ki soit disant ba combattant. Combattant il faut qu'on ait ba conviction. Il faut qu'on ait ba conviction vrai oyebi ke o telemeli ba conviction na yo. Kozala te mutu ya ba groupe mutu ya loyenge mutu ya sentiment mutu aza perdu ayebi te soki balobi kuna ake kolanda. Ake kuna akibake kolanda. Non. Ezala ka bongo te. Combattant, il faut que ce qu'on a kati ya combat, ouais, d'abord, tozo ko bundela nini? Est-ce que makamwana tozali ko bundela, tosi to obtenir yango ou pas? Mais jusque là, on n'a rien obtenu. Beaucoup mi koloba babio, Chilombo, oui. En tout cas, papa, oza makasi, discours wana lobi, discours wana ba Congolais ba kolia nini na kati ya discours. On n'a rien obtenu. T'obtenir de l'autre côté. Discours Toyoka, combien de discours depuis Congo et Banda, depuis l'indépendance? Combien de discours sont déjà faits au Congo et on a rien obtenu dans Kataba discours? Qu'est-ce qui va vous séduire encore aujourd'hui? Ce sont les discours. Et puis, discours, il y a pas promesse, Parce que depuis Chilomba Banda Kiwana, Azara Ope Saka Bakongole ba promesse. Parce que même Makamba ou Tikolobao, et ça promesse. Et ça ba promesse. Parce qu'ils savent que Bino ba Congolais, Boza Batu bo vivre promesse après promesse. Bolali disra bino bolali pongi oui akosala informateur alobi akosala boy bozeli parce que ça promesse c'est comme des enfants qui attendent le Père Noël. Pourquoi
congolais azo kozwa maturité te malgré boza koteya ye boza koteya ye ba mosusu kutu baza kokamwisa parce que nde baza komibeka ba super combattant ba super combattant boza donc boza lokola bana lokola boza lokola bana bozozela susu ba Père Noël. Donc il faut Tshilombo ya kosalaka ba discours après 2 ans ya gaspillage. Il nous a gaspillé 2 ans comme ça. Il a gaspillé 2 ans de l'argent ya kesi ya l'État na buzoba. Aye kopesa bino discours. Mais Tshilombo avant pesa biso na no ba discours parce que bino bobi ke misale kangami. Discours biso to banda ko ba depuis kala kya kosala le côté. OK? Talanga bato le sous malhonnêteté musu c'est ce que zali. Tout ce que vos soi-disant batu na bino ba jale lo soki ba chronifoite na bino ya côté na bino wana. Makamba sa ko yebisa bino lelo eza makambute ba kombata ba bande ko ba depuis il y a 2 ans. Que Tshilombo ko sala le côté parce que pouvoir les ana maboko na été. Combien de fois on a dit ça ici? Tshilombo ko sala le côté parce que pouvoir les ana maboko na été. Sénat, gouvernement, tout ça ce n'était pas, il n'a pas des institutions. Non, botikaye, azo sala. Mais vous nous avez cassé les oreilles ici, qui azako sala. Tout ça, non, azo sala, botikaye, ba jaloux, béton, botikaye, azako sala. Botiko bino moko le sous 2 ans après, déjà, vous nous gaspillez 2 ans. Vous êtes venus nous dire maintenant que azo sala te. Azo sala te en même temps, lui, il ne fait pas pour le peuple, mais en même temps, lui, il fait pour lui-même. Parce que yena mwasi na yena bana na yena mama sane bazo ko ba salaire ba congolais ne bazo ka salaire te mais Tshilombo bazo ka salaire. OK? Yena mwasi ne baza ko lia baza ko enjoy famille bango za ko enjoy pona salaire na bango Kabila bloka salaire na bango te. Oui salaire na bango yango yaka. Pour leur salaire là Kabila ne bloque pas. Pour prendre l'argent ko kotsa maboko na kesi ya l'État ko zwa biloko mbongo oyo e ko favoriser bango wana Kabila bloka kate. Pona okende kolia na ba Dubai ko dépensaka bambongo ya peuple wana Kabila bloka kate. Mais lorsqu'il s'agit seulement ko servir peuple wana de Kabila bloqué. Non, ce n'est pas parce que Kabila bloqué, ezali parce que Tshilombo baza incompétent, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il est là, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mais pour nakola kisake incompétence na yesuki wapi, abandi oh non, Kabila za ko bloqué, Kabila zali ko bloqué. Mais Kabila bloqué nini? Bino bozo ko misa bambongo ya l'État bozo ko sombela batu ba jeep. Mbongo na bozo somela ka ba jeep bozo ko corrompre batu bozo ko pesa batu bambongo n'importe comment mbongo na bozo ko zongo wapi parce que koto na Kabila bloka kate. C'est parce que c'est comme ça que vous connaissez que seulement fonctionner. Bobi ko fonctionner kaka lorsqu'il s'agit de vous et de corrompre les gens et manipuler les manipulables. C'est comme ça. OK? Mais ce qui est malheureux est que peuple ba mususu o baza kote ba combattant de baza ko kamsangai. Ngata munayaka komba na salaki recherche nanga moko oui parce que je devais avoir mes propres arguments solides mais j'ai écouté aussi aux gens qui sont des analystes, des vrais analystes politiques. C'est comme ça qu'on apprend. Oui. C'est comme ça qu'on apprend. Yo soki okito après awa na sako déjà une fois soko au commenter sur la page nanga nde mukolo kende. Yo après awa après Facebook naza ko bloquer au libela donc okende. OK? Loko nga naza ndoki c'est bon. Tika na sala kindoki nanga kindoki nanga etambolaka. Kindoki nanga parce que ba congolais baza ko yoka nga parce que nga na sala kandoki mais yo mikolo nyoso yaka na page nanga. Oui parce que kindoki nanga vraiment et ça la ka bien. Oui, après awa, oko rate kindoki. Yondo ko zalazowa parce que t'es tellement bête. Nous sommes en train de chercher à vous sauver. Vous n'arrivez pas à comprendre cela. Tellement za bête, o kende ko fana na coin ya ba bête, kenda ko yoka ba lave ya ba bête, comme ça botika la nakati ya ba groupe ya ba bête. OK? Après awa naza ko bloquer. OK? Et loko nangena lo baboy. Naza ko tala ba analyse et tout. Na moni batu ndenge basali ba analyse ba combattant mingi babungi babwaki sapatu babwaki makolo parce que ce sont les gens qui n'ont pas de vraies convictions. Je disais aujourd'hui, j'ai parlé à Zo aujourd'hui, OK? Nazo ko expliquer makambe ba combattant ndenge nazo komana ndenge ba combattant babwaki ba sapatu. J'ai dit à Zoro ceci, j'ai dit Zoro, obike depuis na kotaka combat j'avais remarqué quelque chose na kati ya bakomba c'est pourquoi ngana salaka normalement biloko nanga presque kozala indépendante. J'avais remarqué quelque chose dans les combats. La plupart des gens qui étaient dans les combats, ils étaient pas là parce que bazalaki na conviction que mboka ezotambola mabe Kabila azosambola mboka mabe soko tuni bango Kabila azotambola mboka mabe ndenge nini baza incapable ya koyebisa yo quelles sont les choses dont Kabila za kobebisa bazalaki na kati ya combat pour
nalinga ko utiliser mo ote un contre Rwandais, mais bazalaki na but kaka sur eloko wana Kabila a dégagé parce que aza Rwandais. Soko tourni après wana soki Kabila a dégagé eloko nini ko changer na Congo ayebi eloko moko te. OK? Pona ba combattant mingi zalaki kaka Kabila dégage parce que azali Rwandais. Ce n'est pas parce que Kabila a bomi ba entreprise à l'État, ce n'était pas parce que Kabila a infiltré l'armée, ce n'était pas parce que Kabila a affaibli l'armée, ce n'était pas parce que Kabila a zako yiba na baninga na ye tout ça, c'était seulement parce que Kabila dégage aza Rwandais. Lelo c'est le même gens là, parce que bazana argumenté ya koyeba ke Chilombo aza kosala nini, et komi kaka ke soki Chilombo amekika koloba kaka eloko bakomi balance ezali lisusu te. Chilombo yoka na bisa bino bobi ke lelo soki ata Chilombo aza na pouvoir. Ça sera aussi la même chose. Rien ne va changer avec Chilombo. Détrompez-vous, ne croyez que oh parce que balongoli Kabila azaki Rwandais batia so mwana mboka Félix et les choses vont changer. Félix avec les 2 ans là, il nous a déjà prouvé que lui il peut être même pire que Kabila. Oui, Félix peut être pire que Kabila. Parce que Félix, aza leader, il y a motoyen la division na kataba congolais, c'est quelqu'un qui est en train de jouer la carte sur le tribalisme. OK? Chilombo bazali ko jouer carte ya tribalisme pour garder ba mouton, ba toi bazali sensible. Vous comprenez? D'abord, ça c'est un mauvais leader. Au cause à la leader te ozali ko ça la politique basée sur les tribus. Le tribalisme. C'est celui qui est en train de dire aux gens, oh non, batunanga bazako boma bango kuna na baba Congo. Quel est ce président qui peut faire ce genre y a ba discours ya ningwana. Botala Félix entourage na ye, depuis Félix a na Congo, il a créé kaka emploi oyo Félix a créé, ezalaka ba emploi oyo a créé na autour ya présidence. Botala ba emploi wana nyonso a créé autour de présidence. Kaka batu ya tribu na ye. C'est un tribaliste. Ça veut dire c'est quelqu'un qui ne peut pas être à la présidence. C'est quelqu'un qui ne peut pas diriger ce pays parce qu'il nous a déjà démontré. Dès le départ, nakati ya IDPS. Ngana saka ko sonner alerte wana depuis kala nakati ya IDPS. Nabine IDPS ezali groupe ya tribaliste. Je sonnais cette alerte depuis longtemps. Mais le quoi ba congolais balinga ki changement, balinga ki kolongola kaka Kabila parce que aza Rwandais, ba ke notier la biso kaka Félix. Vous avez vu opportunité kaka o ezoma ki kaka pona kopesa ba congolais misala na présidence, Félix azu bande konaye nyonso. Ezali donc leadership basé sur tribalisme. OK? Donc ce n'est pas un bon leader. Félix Tshisekedi azali mutu oya ko instaurer le biso dictature. Vous êtes en train de voir ce qui s'est en train de se passer. Maintenant la personne ne peut dire rien. Mutu ta ki ko critiquer, mutu ta ki ko loba boye, yenda sa ko critiquer Kabila. Oh Kabila kanga kabatu. Oh Kabila ya okanga aner et tout. Mais Félix est venu et il est pire que Kabila. Il n'a fait que 2 ans sans pouvoir nyonso ba pese pouvoir nyonso na maboko te, mais lui il commence déjà à babandi déjà ko kanga batu nyonso. Ce qui est même grave, c'est sa famille qui est même na poto. Ba famille na yende ba komi ko inciter fulani il faut ba kangaye, fulani il faut ba kangaye parce que avant ba kanga Barnabe bande kono ya ba cousine yo ya Europe nde ba tiaki déjà ba photo na Facebook partout que Barnabe azali wanted. Donc na famille ya président na bino nyonso bango nyonso ba komi ba terroriste. Donc Félix d'abord azana ba qualité te akoma président na mboka wana. Tolinga ngote. Chance Kabila pesa ke pouvoir ya ndambo. Soki Félix a commis président na mboka wana aiki azana pouvoir nyonso. Boye ba ke bozongi na kati ya dictature, boye ba ke Félix a ko instaurer dictature, a ko instaurer leadership basé sur tribalisme. Bako mone la ba congolais et puis ba beta ba carte ya komisa la ba victime parce que avec les 2 ans oyo bazana pouvoir nyon sauter, c'est la carte donc nous sommes en train de voir que Félix Azali ko encourager tribalisme non seulement tribalisme na ko beta ba carte ya ko laksake ba tribalisme basala bisoboy basali bisoboy donc c'est un faux leader. Pour na kozala leader ya Congo il faut yeba ko sangisa batu nyonso. Oui, ba divergence c'est cause ngate, mais ce cause leader congolais na kati ya mboka wana. Nous sommes un grand pays qui a plus de combien de tribus? Bino moko bokoma. Donc soki okokokako tolo bakaka ba groupe linguistique déjà toza 4. Soki oza na ba esprit ya ko diviser déjà batu, okoza la leader na mboka wana te. Jamais. Okoza leader na mboka wana te. Parce que tout ce que tu vas faire, tu vas frustrer les gens et lorsque tu vas frustrer les autres et les autres vont parler et kokoma et comme ba frustration tribale entre ba groupe na ba groupe et ce qui est en train de se voir tout de suite c'est ce qui Félix est en train de pratiquer ko practice na katia leadership na ye
Oui, aza koya na frustration na kati ya ba tribu, na kati ya ba groupe linguistique. OK? Yo kana yebisa bino mutu mususu namoni mutu namona ki azosala soki analyse politique, soki bosembe babengaka bosembe. Mais bosembe est en train de dire tout ce que lelo bosembe a comme génie. Bosembe, un enfant très intelligent, un enfant très intelligent. Mais lorsque nous, les combattants, disaient les choses de la justice, hein, qu'on ne peut pas construire une nation sans justice. Bosembe azali kuna za kobeta mbunda. Bolingia sala nini? Bolingia kanga Kabila. Nous ne sommes pas ici pour faire la chasse à l'homme. Nous ne sommes pas ici pour kimisa ba Congolais na bamboka na bango moko. Les frères des FCC, ce sont nos frères. Ils sont ici. Ils vont habiter avec nous. Biso toboy politique wana badako kimisa ka batu na mboka. Mobutu ayaka to kimisa, Kabila ayaka to kimisi batu. Tangu Mobutu ayel su to kimisi batu. Tangu bolingi su Félix ayaka kimisa ka batu. Tolingi politique wana te soko yeo kimisa batu. Ce n'est pas vous qui nous disiez ça. Binote. Lelo bosemba komi kosola ke on ne peut pas construire une nation sans la justice. Mais c'est ce que les combattants disent tous les jours ici. Comment est-ce que Félix Aroki Koya na pouvoir alobake akofouine na pasete? Félix a utilisé qui moana akofouine na pasete parce que c'était convenient pour l'instant pour lui. Parce que azaki na bénéfice à sa kobimisa na Erwana. Yango le baki na biso ke akenofouine na pasete. Mais à l'époque 2 ans passés, ayeba kite ke on ne peut pas construire une nation sans justice. Yemoka sabotaki justice. D'abord ça, ce n'est pas un leader. Oki kozala leader te oye na ba principe na yo moko. Oh, batu wana basala ki boy ba yiba ki ba million ba bomi batu to kosala bango le côté parce que nous ne sommes pas ici faire pour na kosala chasse à l'homme, tozali awate pour na kokimisa ba Congolais. Oui, ils ont fait du mal, mais toza awate pour na kokimisa ka bango ba kenda kaliso na bamboka mosusu. Ce n'est pas ce que vous nous avez dit. Ce n'est pas ça que vous nous avez dit. 2 ans après, vous nous avez passé 2 ans dans cette merde. 2 ans après, lorsque deal nabino ezoko sala lisusu tena Kabila, boye ezali lisusu convenient te pour nabino, boye siko ko changer discours, bo ba peut-être ce discours oyo ba combattant ba bande ko bisa bino il y a 2 ans. Bobi ma ba génie. On devait bino ndebo inventer makambo ngo siko. Yoka bosembe. Oh, oui, la justice. Vous vous rendez compte? Makila Rossi ezako tanga, ezako lela. Makila, mais les combattants disent tous les jours ici que 8 millions de morts, esprit à 8 millions de morts n'a nous permis parce que justice il y en a jamais eu. Ce n'est pas ça les combattants disent tous les jours. Que millions et 8 millions de morts et qui jamais qu'on reste in peace, ou qu'on reste in peace ça veut dire et qui jamais qu'on se reposer en paix parce que les gens qui ont commis ces crimes sont encore en liberté. Ce n'est pas ça que les combattants disent tous les jours. Voilà, Bosembe vient dire la même chose. Oh, Makila Rosi ezokolela. Oh, Makila ba 8 millions kuna batu bakufa kuna na eza kolela. Justice ezate. Justice ezate lelo boyebi justice ezate parce que kwanga ya deal na bino ekangi bino na kingo. Ndesko bo se rappeler que justice il faut marcher na Congo. Donc, lorsque c'est convenient pour vous, tout va bien. Lorsque ce n'est plus convenient pour vous, vous voulez nous amener les histoires de la justice, vous voulez nous amener, vous voulez créer un état de droit lorsque ça ne va pas pour vous. Mais lorsque ça va pour vous, bozana kati ya mariage, tout va bien, vous ne voulez pas entendre l'état de droit. Bosembe alobi eloko moko malonga te. Bosembe kutu apesa nde ba combattant raison aya kosenga pardon na ba combattant parce que discours wana za koloba wana ba combattant baza koloba ngo depuis il y a 2 ans. Eloko moko malonga alobi wana zate bozane ba malhonnête. Bokomi ko betela bosembe maboko alors que ce sont les mêmes choses que ba combattant balobaka. Mutu moko kutu akomi na page nanga alobi bosembe alobi ngo na ndenge scientifique bino bolobaka ngo na ndenge bla bla bla. Yoka malhonnêteté. Bosembe alobi yango na ndenge bien sikoyo parce que c'est convenient pour vous maintenant parce que Fachi akangami na kati ya deal bakangi na kingo. Donc discours wana eza maintenant convenient pour vous. Mais il y a 2 ans passés lorsque le discours là n'était pas convenient pour vous, bolinga koyoka discours wana te ce que les combattants disaient, bolinga koyoka discours wana te. Bino moko bokomi koyebisa biso bobi na biso ke Kabila kutu asali bino nini? Kabila sala bino nini? Bobandi ko tuna biso ke Kabila sali biso nini? Tobike botiki Kabila en liberté, botiki en justice, bozo koyebi sabiso Kabila sali biso nini. Ce n'est pas vous qui nous disiez ça. Bosko lelo bino Kabila sali bino nini. Dites-nous aujourd'hui Kabila sali bino nini.
Hein? Kabila sali bino nini popo kono kabila problème parce que makambwana bobanda kinango yango yo kaka tozali. Bozana pouvoir te bozana ba institution te bozana l'autre côté. Tout ce que nous on disait avant c'est là où vous êtes. Maintenant parce que Félix a commis qu'on comprendre que il pensait qu'il a continué colia oui colia c'est bon mais à un certain point tu dois dire ton bilan na yo zali nini au peuple congolais. A comme qu'on se rende compte que to comme la place yango ke il faut appeler sa peuple congolais bilan siko bilan comme ndenge nini il faut siko aya kana ba discours ya koko sabino ke naza comme sabino depuis 2 ans je vous disais depuis 2 ans que ba bloquer ngai je vous disais depuis 2 ans que ba bloquer ngai mais Félix ayeba ki dit l'onion depuis kala ke ba bloquer parce que il n'avait pas de gouvernement il n'avait pas l'assemblée il n'avait rien il n'a aucun pouvoir to ça comme sabino ngote ndele londe boyebi makambwana que le président ne peut pas diriger baza kotie babato na roue baza kotie soki na nini tout ça boyeba kiangote si vous le savez tout ça boyeba kiango namoni mama mususu babenga ka soki ye oazaka candidate na présidence oazaki na présidentielle Marie-Josée Ifoku namoni Marie-Josée Ifoku batuna ki question moko kuna batune qu'est-ce qu'elle pense de Mabunda OK Marie Foko a répondre le bio bon alinga kite batuna question na parce que moni Mabunda oui c'est une femme et puis tozo linga ko quand même ko évoluer avancement ya moi si na kati ya politique mais ce qu'elle regrette de Mabunda ezali que Mabunda utilise son intelligence et tout son intelligence et ses énergies en servant un seul monsieur mais ye Marie-Josée Ifoku Marie-Josée Ifoku na Mabunda où est la différence parce que Marie-Josée Ifoku le loi azali ko soutenir Chilombo. On ne peut pas blâmer celle qui soutient un maître pour croire que yom toza ko soutenir maître mususu yoza mieux que Mabunda. Toi tu n'es pas différent que Mabunda. Parce que Mabunda za ko servir Kabila, yoza ko servir Chilombo. Tandis que oyebi que Chilombo a même qui tout un pays sur un deal. Chilombo a brigué yena Kabila ba yokana ko boma constitution basa la deal oyo ba kotambusa nango pays. Comment est-ce que yo Marie-Josée Ifoku oko soutenir mutu oyo atambolela ki donc a piétiner constitution pour akene ko tambola na ba deal na ye. Yo zo ko soutenir ye mais omoni ya Mabunda nde mabe. Eloko ya liso muninga nde ezalaka mabe. Oyo ezana kata liso na yo moko zo ko mona ngote. Yo na Mabunda différence ça wapi parce que Mabunda za ko soutenir Kabila yo zali ko soutenir Félix est-ce que Félix a l'homme à soutenir aujourd'hui parce qu'il est allé faire des deals baza ko tambusa mboka na deal ou le ba tambusa mboka na constitution toi tu soutiens Félix toi nasima mokonzi mboka boke sima mokonzi mboka wana asi ayebisa kibino déjà makamni yena Kabila bayokana Marie-Josée Ifoku yo ndo za mayele soi-disant koleka Mabunda Yonde oza soi-disant sage koleka Mabunda. Ok ko soutenir Félix sur quelle base? Yona Mabunda différence ezate. Boza bino nyonso ba femmes légères na kati ya politique qui sont appelées à servir les hommes immoraux. Yona muninga na yo Mabunda boza ndenge moko. Oui, parce que certaines femmes congolaises pensent qu'il faut être derrière quelqu'un pour faire la politique. Bokoma koke na simaka ya bato obandaki ya bien na ba discours ya bien tozoko yoka tobi mwasa za na mayele mais mayele na yo wana buzoba oke kolanda Félix okolanda Félix pona nini Félix akota ki wana na deal baki ko beta deal na Kabila pesa ye pouvoir ya protéger Kabila ba yokani ye akozala président ako conduire présidence ye muninga na akoconduire ba institution ba yokana kibongo. Yo sikoyo musoki Ifoku. Toi tu ne connais pas ça. Qu'on ne peut pas soutenir un homme immoral qui est allé piétiner yena muninga ne ba yoka ne ba piétiner constitution pour ba tambola na deal. Nous sommes dans un pays, le seul pays au monde oyo to tambola kana deal, to soko tambola na deal lelo ya batu mibale. Et les Congolais s'inquiètent pas que comment est-ce qu'un pays peut évoluer dans un deal de 2 personnes. Tala lelo eska tozali que pays ezali chaotique. On ne peut pas avancer, on ne peut pas reculer, on ne sait quoi faire. Et comme il y a kamambia ko bundaka kanaka, donc aux alliés à toza kota n'ingi bat bazali ko bunda. En même temps, sort ya peuple congolais ani. Et l'autre côté. Voilà et Madame Ifoku, elle vient nous dire, elle vient nous parler de Mabunda. Tandis qu'elle-même elle est dans les mêmes bêtises. On ne peut pas dire qu'on est indépendant.
nalingi makambuana te na kokota makambuana te. Moi j'ai ma façon moi-même de voir les choses, la façon dont je suis en train de voir ces gens-là, ce n'est pas la façon dont ngana ko fonctionner. Yo OK ko soutenir un immoral comme Félix Tshisekedi, mais tu trouves mieux à critiquer Mabunda qui est en train de soutenir l'autre immoral Félix Joseph Kabila. Yona Mabunda boza ndenge moko Marie-Josée Ifoko. Yona Mabunda boza ndenge moko. Oui, Yona Mabunda boza ndenge moko. Yo na maître na yo Félix Tshisekedi, un voleur, un frappeur. Parce que avant que de soutenir nanu Félix Tshisekedi, tout nanu Félix Tshisekedi, yena muninga na ye Kamere, ba déblokaki 400 millions de dollars na compte ya l'État. Mbongo ya ba Congolais, baki kokosa biso ki bakosala 100 jours, bakotonga ba hôpitaux, bakotonga ba école, na ba hôpitaux na ba école wana nyonso na biloko nyonso ba prometa ki biso. Wapi yango lelo, Marie-Jeanne Foko. Toi tu soutiens ces messieurs? Tu soutiens ces messieurs, mais tu critiques Mabunda. Avant soutenir nanu Félix Tshisekedi, tuna yena Kamere 400 millions de dollars. Oyo bazwaki na caisse ya l'État 400 millions de dollars. Presque 1% ya budget, presque 10% ya budget à l'État. OK? Mbongo wana eza wapi lelo? Eza wapi? Vous voulez nous faire croire c'est comme si Félix veut travailler. Félix veut travailler comment? Parce que mbongo ba déblokaki yena Kamere na 400 millions. Oyo soit disant Félix alobi boy kisalu me banda. Musale linge banda. Tant bazwaki présidence. Bango mi bale ye Félix na muninga ne Kamere. Bakendo bimisa 400 millions. 400 millions ya mbongo ya peuple. Soit disant bakosala la biso ba sorti de moutons, soit disant bakosala la biso ba hôpitaux, soit disant bakosala wapi yango lelo. Wana pe mbongo wana Kabila nde blokaki. Kabila nde FCC nde blokaki mbongo wana parce que mbongo wana eza na ba poche na bango. Mbongo wana disparaîtra til loto bi eskezate parce que bimaka na maboko na kesi ya l'État. Mbongo wana FCC nde azana ngona maboko. FCC nde azana ngona maboko te. Cet argent, ils ont utilisé cet argent enrichir leurs amis, ils ont acheté des maisons na ba poto. Denise Nyakero a sombeli bandeko nenyo bandako awa na Canada. OK? Tous ces gens-là, ils ont volé l'argent du peuple. Mais tant on a bango ya koyiba, FCC akanga kambongo te. Oui. Lorsqu'il s'agit de se servir eux-mêmes d'abord, FCC akanga kambongo te. Lorsqu'il s'agit de servir le peuple congolais, FCC akanga kambongo. Baya bisabiso 400 millions wana bazwaka tango babandaka présidence. Eza wapi parce que FCC akanga kangote. Ba pesa ka bango yango na maboko. Mbongo wana eza wapi? OK? Parce que balimba faire biso comprendre que FCC azali ko bloquer nyonso 400 millions ya bazwaka 3 mois avant tant bakoti na présidence 400 millions wana eza wapi? Oui, eza wapi? FCC akangaki yango ou bien FCC ayaki susu atie bango matraque na mitu abotoli bango mbongo wana. Où est parti cet argent? Vous soutenez les gens comme ça? Vous soutenez les gens comme ça? Hein? Siko 2 ans siko bolimbo atikali soki na 2 ans soki 3 ans mandat bolimbo faire biso comprendre que kamwa discours na ye wana ko bisa soki bazako bloquer mais babande ko bloquer te lorsque lui il décide de mettre l'argent da mbongo na caisse ya l'État pona ko bimisa pona ye moko na avantage na ye wana FCC a bloquer été. Mais pour servir le peuple congolais wana nde FCC a bloquer. Pour servir le peuple congolais wana nde FCC a bloquer. Pour nous soutenir développement riro balenga wani riro bwana basoko FCC a bloqué mbongo mais pour nous kenda ko liaka ba stake ko kenda ko sala ba folie na mbongo ya peuple congolais wana FCC a bloqué mbongo te. Oui, pour na salaire na bango Félix et ses amis et tout le monde entourage na bango bazwaka ba salaire na bango wana FCC a bloqué te. Parce que FCC ça ko bloquer nyonso bango pe ba boya nanu ba salaire comme ça biso nyonso ba peuple congolais to yeba ke oui FCC penda bloquer makambu nyonso même président pe aza ko lela nzala même batuna bazali ko lela nzala non batuna bazo lela nzala te ba salaire na bango ekomaka mbongo ko sala nango folie ekomaka mais mbongo ko servir peuple nde eza ko mona na te. Félix a dit que fouine na le passé ti tango akoti musala kaka mbala liboso so akoti musala mbala liboso mutu nini akende ko sala na ye di akende ko yokana na ye c'est Kagame. Wana nini wana Kabila nde aibisa keke wana FCC ndaza atindaki obi FCC a blokaki
place à liboso ye Félix akendaki na mwasi na ye eska bakendaka Kigali. OK? Ba voyage za ko tambola a dépenser mbongo na biso a dépenser mbongo na biso FCC bando kanganga te parce que wana ezalaki deal na bango to tuer sur la présidence fanda wana lia onyo solinko lia etali biso te yo sala ya yo biso peto sala ya biso un monsieur qui fonctionnait sur les deals wana nyo to bandoko lo bango bozoko yo kangote bo bandeko yo kangote et comme siko tant siko to komi ko poussa na siko na tango yango siko yo il faut opesa ba congolais siko yo bo pesa siko ba congolais nani bilan bo bandiko ela so ba discours oh FCC za ko bloquer FCC zali ko bloquer FCC zali ko bloquer to ko fanda boye na kati ba masolo wana FCC za ko bloquer FCC za ko bloquer ti manda na ye ko sila mais akoya ko bisa bino ke boye ba ki yango déjà na yebisa ki bino déjà que FCC a bloqué tandis que il a fait 2 ans en train de manger avec ces mêmes gens là. Félix Yemoko na monoko na yebisi biso abina biso ke o lorsque on est dans l'opposition, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais il y avait beaucoup de choses que nous, on ne connaissait pas lorsqu'on était à l'extérieur. Hein? Donc, Azar Okumi Sakabila. Lui, tout ce qu'il faisait, c'était micro, mongongo, kokumi Sakabila, mikonyoso, Kabila. Eh, oui. En tout cas, vraiment, Kabila. N'a quoi apprendre quelque chose et pas à Kabila. Mais est-ce que tu disais que tu allais apprendre les choses de chez Kabila? Lelo est comme Elio Ndengeni, Chilom. Lelo est comme Elio Ndengeni. Kabila comme sous faux maître. Parce que yo kumisa ki mingi ke ayebi mingi. Hein? Muto sali 18 ans na pouvoir a sali lo côté ayebi a sali lo côté yo donc likolo ya deal ba langwisi ba kabeli ba corrompre yo na deal o ba ndiko yembela kabiso mikolo nyoso makambia Kabila. Kabila comme ça, Kabila comme ça. Kabila comme ça, Kabila comme ça. Hein? Ce n'est pas Chilombo. Vous voulez faire semblant, c'est comme si makamango boye komo na ngonde sikoyo. Vous voulez faire semblant, c'est comme si makamango boye komo na ngonde sikoyo. Depuis Kala. Si vous étiez des gens honnêtes, il fallait qu'ils bon di makaka ke ah non, makamba kombata babande koloba yango esika ngo pena yango tokomi. Mais parce que bolingite parce que bozana kati ya malhonnêteté tellement grave. Vous êtes des enfants de gens malhonnêtes. On devait chuba bino tonga ya malhonnêteté. Ule bozonga siko ba ba kombata makamba ngo to bande ko biso to remarquer ngo nde yango yo. Tika siko yo to bundisa ka makambo ngo. Mais avant to bundisa makambo ngo Chilombo fa yebisa biso yena Kabila bayoka na kinini. Chilombo fa yebisa biso ke azwaki élection te ba Kabila ki élection ya batu na échange ya ko protéger batu ya FCC. Il doit dire la vérité au peuple. Parce que pouvoir n'a pas pesa qui est pas mbatté, ba pesa qui est na échange à quelque chose. Donc yo il fallait pesa quelque chose pour on va pesa quelque chose. Quelque chose wana le banini. Toi tu vas nous protéger, tu n'as pas gagné les élections. Tu vas nous protéger, nous allons te donner cet espace. Oui. Il faut dans nos vérités s'établir. Ceux qui bolingi, ceux qui crisent ici là, il faut vérité s'établir. Bon, vous savez ça c'est quoi que oh non, Félix alingi appliquer makambu ya docteur mapping, ceux qui ya report mapping, makambu ya docteur Mukwege. Mais tout ce temps-là Félix était là-bas, baza ko ebise makambu report mapping, baza ko ebise makambu report mapping. Ba Rwanda babandi même ko sala menace, babandi même ko seka makambu report mapping na biso. Qu'est-ce que Félix disait? Il disait rien. Il s'en foutait. Pourquoi? Parce que Azaki Nakati a deal na Azako Lia. La première personne il est allé voir lorsqu'il est arrivé au pouvoir, c'était Kagame. Tant que Félix a commis na pouvoir à annuler ba dette, ba mbongo Uganda ezako devoir ba Congolais na bitumba o ba ko sala na nani na Kisangani. Ce n'est pas lui qui a fait ça. Ce n'est pas lui qui a annulé ba nani ba nyongo ya Uganda ezako devoir Congo. Bana Kisangani ba kufa ofele ou bien ou les Uganda ezong c'est la biso mbongo ba victime ba profiter quelque chose. Chilombo akenda kwa nile ngo akenda kwa nile biloko na nyonso. Pourquoi? Parce que zaki na kati ya deal ya ko servir bangu tuana. Et loko nyonso to bande ko loba o makambia Rwanda e komaki allergique pona bino. Ba Rwanda ba sali bino nini? Tolo ba makambia Rwanda mabe. Baza ba Congolais botika bango. Ba discours à Félix a écrit absolument bosoni. Banyamulenge ce sont les rois les Congolais. Banyamulenge tolobi tolembi. Pourquoi? Parce que Félix azaki na kati ya deal na azakolia. Parce que tant azakolia tant azana kati makambu na ye, donc ça devient convenient pour vous. Vous ne pouvez rien voir, vous ne pouvez rien dire. Likamnini ya sikezali lelo obino bomoni obiso to monité. To yebisa kibino avanté.
Qu'est-ce qui est là de nouveau que vous voulez nous faire comprendre maintenant? Bokomi na ba langage ya koluke la comme ça que oh nous devons instaurer un état, un pays ne peut pas se construire sans la justice. Mais c'est ce qu'on disait depuis longtemps. Vous êtes en train de dire quoi? Un état ne peut pas se construire sans la justice? Ce n'est pas ça que les combattants disaient? Comment est-ce que Félix a un pouvoir à faire biso croire que il ne peut pas fouiner dans le passé? Ako fouiner na passé te, donc ba criminel nyonso ba fanda na bango, ba tu nyonso ba sala ba crime économique ba fanda na bango, ako fouiner na passé te. Mais il doit nous dire pourquoi il a dit ça. Pourquoi le baki makabouana? Qu'est-ce qui se caché derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a choisi de protéger les criminels? Non seulement il a choisi de protéger le criminel, lui aussi il doit nous dire où est-ce qu'il a mis notre argent. 40 millions, yena kamere bazwaki, pour na kosala ba 100 jours, mbongwane za wapi. Parce que 100 jours tisikoto, moni eloko mokote, mbongwane za wapi. Bazwaki on a caisse à l'État a pesa ki bango mbongwana. Où est parti cet argent? Hein? Mbongwane zoko mona na te. Ba yibino 400 millions de dollars, 400 millions de dollars. Bon, on a normal. Tout ce qui sera chilombo, les kato, mon aïe, negazako, les kato, c'est pela. C'est ça. Vous voulez faire ce comme si chilombo a commis plus simple que le kakabila. Chilombo na kabila baza batundenge moko. Ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes. Ce sont des bandits de la République. Baza bangonyo sondenge moko. Donc biso toza ate pona ko sauver chilombo. Toza awa pona ko bangonyo so mibale, moko na bangonyo so mibale ba couler ensemble. Na chilombo na Kabila, bangonyo so ba couler ensemble. Parce que Chilombo n'est pas mieux que Kabila. OK? Chilombo n'est pas mieux que Kabila. Chilombo a pire même. Il peut même devenir pire. Vous pensez que si Chilombo faisait 18 ans dans ce pays-là, mais vous allez regretter, beaucoup regretter. Parce que état dictatorial de à installé na état terroriste. Na état oyo ezali basé sur le tribalisme. Toko bomana entre biso na biso ba tribu. Parce que modèle tout monde bande connaît bazoko ken. Modèle bande connaît ba eloko nyoso Chilombo asala il faut ba applaudir. Ata Chilombo alienye bako expliquer nous que ça chocolat parce que awa kaka na azaki pouvoir, il mangeait le caca avec Kabila là-bas. Taba hino ko sala deal, azako lia caca. Mais bande connaît ba faire biso croire que azako lia chocolat. Non, botika azo sala. We moko banyamulege basali bino nini? Botika ba Rwandais, bino moko de bazoba, tout ça. C'est vous qui nous disiez ça. Hein? Le lobo changé. Mon n'a pas changé. Langage n'a pas changé. Bino bozwaka pouvoir sur bino campagne na bino pouvoir ezalaka basé sur zongi sa na Rwanda. Bobosani campagne na bino. Campagne na bino ezalaki basé sur zongi sa na Rwanda. Tant bokomi na pouvoir, oh c'est nos frères. Ba frères na biso. Nous ne sommes pas ici pour faire chasse à l'homme. Nous ne sommes pas ici pour tobana ko kimi saka ba Congolais ba kima mboka na bango. Oh botika banyamulenge bazaka ba Congolais. Bino de boyeko légaliser buzo ba nyonso ya Congo. Vous êtes venus légaliser ça. Et voilà maintenant et aujourd'hui, bolingibo banda ko peintre siko image mususu ko l'acception que oh non, Félix aza victime, azanini, il n'est pas victime, c'est un motherfucker. C'est un gangster. C'est un motherfucker. Il doit partir comme l'autre. Il doit partir. Bango na Kabila, na groupe na bango na nyonso, yaba politicien wana lokuta, il faut ba kenenzela moko. OK? Et nenge tozali awa modèle tozo kende parce que Chilombo, c'est un foutard d'abord, quelqu'un qui ne respecte rien. Lui qui nous disait tout le temps que Kabila ne respecte rien, Kabila ne respecte rien. Mais Chilombo même pas des ans. Regardez qu'est-ce que Chilombo ne respecte pas. Il ne respecte rien ces messieurs. Mais Kabila va lui apprendre. Kabila lui apprendra. Kabila ko apprendre Chilombo. Bon quand ça te que bozo c'est la Kabila bakope que Kabila ko kende ye moko, il va pas partir seul. Avant Kabila kende les têtes vont tomber. Boko kufa ebele. Oui, boko kufa ebele. Et puis là j'encourage Kabila. Kabila okende CPI ou bien okende soko kokima soki na Zimbabwe, mais avant okende, rassure-toi que ola sabango que yok oza kadogo. Toi tu t'es bâti quand même au front, tu es venu au front. OK? Bango bazali ko lia ba steak na kati ya poto. Oui. Lakisa bango ke yope okende yo mokote yo poza kadogo avant okende bakolia bambuma bango nyonso.
Oui, liesa bango bambuma moko. Et puis Kabila soko bandiko buma batwana moko. Ba Congolais ba ko se lever te. Tika kota mangungu ya Kabundi. Kabundi ne connaît rien. Si tu tues seulement une personne dans ce groupe-là, Kabundi va aller se réfugier en Bujimaï. Il va fuir. Wana za mangungu wa pamba. Et Kabila laissé za mangungu wa pamba. Kabundi peut faire peur à qui? Vous êtes pas allé faire vos deals, vous allez en finir vous-même avec ces messieurs de Kabila. Ok? Bino moko boye bin makamboyo kanaki. Nakata ba deal na bino wana. Soit disant que Félix abengi saki, soki union sacrée. Union sacrée, abengisi Bemba, abengisi Katumbi, abengisi Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo n'est rien dans le Kivu. Ok? Qui va supporter Bahati Lukwebo? Bahati Lukwebo va peut-être ba mafia na ena batunaye atiatia wana base ligné pour pas que de lia kaka ba se positionner. Mais Bahati n'est pas influençable, aza influençable tena Kivu. Il va influencer qui? Bilo kansi lelo so bolbi ki bobeta filimbi bobi tote matoko ndolanda Kabila, Bahati akobimisa mutu nakata Kivu. Bahati akobimisa nani nakata Kivu? Mutu olanda Bahati. Qui va suivre Bahati dans le Kivu? Qui va le suivre? Tout le monde sait que c'est un mangeur. C'est un opportuniste, c'est quelqu'un qui fait que manger. Donc, lelo soke bebe libino kuna na Kinshasa eska bozali kuna, boye ba ke Kivu ekotele mate. Na Nord Kivu, na Sud Kivu, na Maniema toko tele mate. Toko songo ba fanda. Parce que deal wana biso toyebi yangote. Lorsque vous êtes allé vous mettre dans ce deal, nous étions pas là, vous nous avez pas consulté, Chilombo n'a rien dit à personne, ils sont arrivés là-bas pour manger, ils ont pris 400 millions de Congolais, ils ont mangé, tant que bana ba Congolais, bazata na bakela c'était ce batangela. Ok? Donc, boko si les sangobino moko na Kabila. Boba keso ki lelo tolbito telema wana, ata Kinshasa wana bomoni wana, Kinshasa ko telema te. Bomoni ba bai wewa wana bomona ikaka wana na palais du peuple. C'est tout ce que vous pouvez faire. Personne va se lever avec vous. Parce que le Kinshasa là aussi, ça n'appartient à personne. Kinshasa, ça n'a pas batunaye. Martin Fayulu azana batunaye, bino bozana ba wewa na bino ba uta akaka basala aka marche moko, kolongwa illimité, ti palais du peuple. Bozana batu mususu te. Et si vous pensez que vous allez faire soulèvement populaire à Kinshasa, vous vous trompez. Parce que pour faire soulèvement populaire na kati ya Peiwana, nasina yebisa bino, vous devez être capable à mobiliser 4 provinces. Si vous n'êtes pas capable à mobiliser 4 provinces, boye baki bako maîtriser bino. Oui, bako maîtriser bino. Kinshasa boko telema te, botel misanani. Kinshasa ko telema yango mokote. Kinshasa ko telema yango mokote. Ne comptez pas au Katanga, au Grand Katanga. Katanga ko telema na bino te. Boka zate Moïse Katumbi wana za ko soutenir bino so diza bobenge Moïse Katumbi na kati ya Union Sacrée. Bako Katanga ko soutenir bino te. Parce que Katanga nenge koma ne koma pe andam nam. Katanga koma ya ko katana. Moïse ana mwa batu na etkali sikona mwa batu na ye. Ba wana mususu kuna nyoso bazape na batu na bango. Kabila wana pe bozo mona wana azape na batu na kuna na Katanga. Katanga donc kuna batu ya Tshisekedi kutu balingi bango kupe kulisusu kuna te. Parce que ba Katanga babike baluba wana ya Tshisekedi wana nde ba oya na désordre wana na Katanga. Ba yebi yango. Yo kasi ba encourager le susu Tshisekedi azo pouvoir pour ele bango ba désordre bazo komona wana na Katanga. Ba holinga te. Ça veut dire que Katanga pe hotel manango te. Soulèvement populaire wana soki bosa na Kinshasa na ba we wana bino na tomona ki na palais du peuple boko sil sango bino moko. Sepe Kabila le loi décider pe allier sa pe nani Félix Mbouma. Boko sala pe eloko mon côté. Boko sala pe eloko mon côté. Rien ne va se passer dans ce pays. Rien. Vous allez voir comment mutuna mutu akokota na katanda kuna ya fandi ya bangi. Oui. Donc Kabila avant Kima okende soki Tanzanie, avant Kima okende soki Zimbabwe. Liesa bango bambuma, comme ça été ya bango salaire za prendra, été ya ba traître nyonso. Et puis avant Kima Kabila yebisa Congo ba peuple congolais nani azwa élection zalaki ya nani. Et puis yebisa ba congolais ndenge nini yo osigné saki ye Félix Badi. Oui. Crise wana au soi-disant crise ezate, crise ezalité, crise ezali vérité des urnes. Parce que vérité des urnes ndé komi sibiso na place oyo. Parce que si ba pese batu vérité des urnes ndé to komi na place oyo te. Hein? Oh, passation pacifique. Ndé loko boza ko sepela nangoti. Siko passation pacifique e komi bino wapi? E komi mukuwa na kingo. Dans un pays démocratique soi-disant bino bosali soki lit soki ya démocratie boza ko sepela soi-disant mutu apesi bino passation pacifique c'est un droit et ça droit ya ba congolais
passation pacifique. Et ça, droit, c'est un droit. Et c'est le côté, mais quand on se voit dans le masolo na matoi, ah oui, quand même, hein, ton dimension kabila, ouais, à sali passation pacifique, hein, à sali passation pacifique, hein, ah bon. Passation pacifique, c'est quoi, bah, si bien, bon, ça là, tout le monde. Bon, ça là, tout le monde. Et comme, oh non, kabila kangi kaka pouvoir. Mais passation pacifique, bon, ça, on a beaucoup. Passation pacifique. Qu'est-ce que nous, on n'a pas entendu? Et là, nous, on a été dans matoi na bino. Passation pacifique, la première fois historique. Ah, Kabila vraiment, en tout cas Kabila, passation pacifique, historique. C'est comme si on dirait ce qu'il faut tout banda ko lambula ka batu baba derrière likolo ya passation pacifique, alors que ezali constitutionnel, les a droit ya ba congolais. Yeah. Bino batu ya fachi beton, boko silisa yango. Fachi a nommé informateur na bino wana boko kende kaka boye boko kende désordre boko kende kaka boye ti mande ko sile la bino e ko sile la bino kaka boye si mato bengane bino na ba kabili bino nyoso bokende oui manda ko sile la bino kaka boye comme ça dans boko ya ko ça ba congolais ba bio non bon pesa sous chance non mon frère tu avais fait un deal osa escroc, osa bandit, osa danger public. Félix, c'est un danger public, c'est un danger national. Quelqu'un qui va faire des deals, mais un jour, ya Kagame. Parce que oh ya Kabila nde tozoko yoka. Makamwana kenda ko lambula Kagame mikolo nyoso ba derrière kuna. Est-ce que boye makambo kenda ko bisa Kagame kuna? Bato ya minembo bakomi mutu makasi awa nani angwa yebi teke makam Félix akende ko sala kuna nani angwa yebi parce que yeza mutu ba deal mutu akam toujours ya c soki bakangi liboko na mondenge o te ezalaki bongo te abanda ba deal depuis azalaka na kati ya IDPS kokendaka ba Ibiza kokendaka ba kamona nyoso ba kombata ba ndoka ngai toujours maboko na misapi baza ko alerter ba peuple congolais babine Félix na papa na yeba ke Ibiza ko négocier na batakabila yoka ba taliban te lokuta ils ne peuvent jamais Phoenix ye soki Etienne Tshisekedi aki jamais ko sala bongo ba impérialiste ba proposer biloko ebele aboya mais bokendaka Ibiza to yeko eba ngo après tangu bino moko boyeko ndima tangu badil na bino Ibiza baby boyeko ebisa biso mais tangu babande ko ebisa bino ke bakenda ki Ibiza yoka te ba ki ko sala bongo te toujours batu ya mafia batu ya deal les gens qui ont vécu que dans ça dès leur papa depuis papa na bango Etienne Tshisekedi ce sont les gens qui vivaient que dans ça dans l'obeka dans les deals kokosaka mobutu asa pesa ka bango ba deal kosala ka balia ka ba deal les gens qui ont vécu que dans ça ils ne savent rien d'autre mutanenga ne bolingo ti la président de la République aya ko kamba mboka munene lokola Congo il ne sait rien absolument rien quelqu'un qui ne peut même pas manager son propre corps tala Félix nenga zaliwana eloko zo kam sange zali Denise oyebi ke mobile no zali problématique aza maladif toi aussi tu n'aimes pas cet homme ozolinga peut-être akufa parce que tellement il paraît ba nyokola ope na ba famille na wana ba luba wana ba nyokola yo peut-être tu veux maintenant se débarrasser de ces messieurs tu les laisses là-bas il va piquer une crise cardiaque wana akoya kokufa Denise mukolo Félix akufi lona maboko wana ne mukolo koyeba ke baluba bazalaka méchant siko tika bakumisa yoti mère na biso aza kitoko mère na biso siko zela tangu Félix akufi lona maboko wana ndeko mona face na bango mususu wana ndeko sentir yango siko Félix ko alingaki azwa na de repos parce que amesana ba repos mutu moma alamuka ka mikolo nyoso 15h et monsieur qui se réveille toujours pardon mikolo nyoso na 14h il se réveille tous les jours à 14h il n'a pas besoin de travailler depuis à kota ki présidence wana afandi sibiso makamba corona wa yemo ko afandi extension makamba corona bakongole bazana misala te bane loko moko te bakolia nini bafandi na ndako parce que lui il aime ça il ne connaît pas travailler il ne sait quoi faire to fanda kaka boy awa pe makambo akotisi batu tokota makambo ya consultation musala po il ne sait pas quoi faire ayebite quoi Congo ne lekie munene ayebite quoi faire abando kaka kozala président na sango
aza kaka kozala président na sango. Lokwa kongola kanisaka aza grand prêtre ayebi makambo nyonso. Tala ba Tanzania bomonaka bato pamba, tala ba Kagame oyo bato bomona bato pamba, boka na bamboka na bango ata ba Kenya bomonaka ba soi-disant bato pamba, po yo kongolo kanisi yo ndo oyebaka mingi. Kene na ba Kenya na ba Tanzania na ba Rwanda na omona ndenge baninga baza evoluer. Kongola kanisaka koloba français na kolata ba montre na ko bana ko koloba ka n'importe quoi nde aza mayele. Ba Félix okanisi présidence ezaka ya munoko. Ba pesi yo présidence wana siko sala sikoyo, sala fait. Parce que tu as toutes les possibilités de faire aussi si tu veux. Mais tu ne sais pas quoi faire. C'est là, ma babe wana nyosope na FCC. Parce que toi et Kamer, vous avez pris 400 millions de dollars. Nakobo, ça n'a jamais monté wana. Vous avez pris 400 millions de dollars na caisse à l'État. Soit déjà, beaucoup tonga ba hôpital, beaucoup tonga ba école, na ba sorte de moutons. Où est cet argent? Où sont les écoles? Où sont les hôpitaux? Rien du tout parce que vous ne savez pas faire. Vous n'avez pas de capacité de faire. Vous êtes des incompétents, bachekulaires, batubazaka na poto ka kolexaka katana kata ba matonge. Soki bo meli masangati bo subi na bilamba. Qui ne vous connaît pas? Non, nangeka na lobela bino kaka. Parce que na moni batu basali bazo sala ba commentaire soi-disant vraiment kisalume kubanda, kisalume banda. Na Kikongo, Kisalume Kubanda. Kisalume Kubanda depuis quand? Parce que les gens là, ils avaient 400 millions de notre argent dans leur poche. Ils n'ont rien fait. Kisalu, ceux qui basaki penda batu ya Kisalu. Tolga to bando mon exemple à partir de Wana. Tant bakota qui n'a pouvoir, bazu 400 millions. 10% ya budget à l'État. Bazu yango babimisa ngona kesi à l'État. Yena Kamer. Tout mona Kisalu ata mon côté. Siko boling mutu ya ndenge wana ayibi bino nakati eskana no soi-disant FCC za ko contrôler ayibi bino 400 millions abungi siango kakaboy mutu ya ndenge wana vous voulez l'accompagner pour aller avoir tous les pouvoirs pour les ayiba bino combien mais ce monsieur là abando yiba bino budget à l'état mobimba yibi yango pe akei ayibi budget mobimba pe boko sale pe loko bon côté parce que comme la bino terroriste les messieurs ils marchent déjà avec les snipers. Comme le terroriste, il peut prendre tout le budget de l'État. Bande koné pe ba teleme libino ba wisi ke botika ya za kosala. Biso baluba basa ko biso partout. Nde comme le bango excuse mi kolonyoso. C'est un danger public, c'est Félix. C'est monsieur Félix Tshisekedi. C'est un danger public, c'est un danger pour cet État. On ne peut même pas réfléchir à oser que ce monsieur là to aider à son pouvoir. Jamais. Nga masawa nazo sabino, je préfère Kabila abeta ye masasi azong sabsona no tambwe mwamba tota makamni to kondo négocier sur na tambwe mwamba ke bati la Félix ba pese pouvoir parce que Félix dans 2 ans déjà je vous dis moi masawa j'ai peur de ce régime ya Félix koleka ndenge ezaki ya Kabila oui bango moko bazo sabso déjà ki ba ndolanda biso ti awa na libanda OK Félix a fait seulement 2 ans boy sanga batu combien Félix azo linga ko opprimer nani liberté d'expression bazo kanga batu wana Kinshasa ti soit-disant offensive au chef de l'État, soit-disant offensive au chef de l'État. Bande konende bakomi ba juge. Ce qui vous saka na Félix bande konende so ba cousine na ya Europe wana ba tie photo na yo na Facebook que vous allez wanted rechercher. Et puis ba epe ba kangi yo. Ça ce sont les gens là que nous voulons accompagner parce que nous avons pouvoir. Vous blaguez ou comment? Oui papa, miyibi pe epai. Miyibi pe epai. Bayiba batala timate. Toute la famille, ce qui est même grave, toute la famille est en train de voler. Bon, qu'est-ce que famille on a mobimba? Dès bazar belé le quoi infection asile. Oui, n'alaba toujours en famille qui sait que déjà et belé le quoi infection asile. Parce que si l'imo a 5 maki par jour et si l'imo a vivre à 30 jours. Vous pouvez imaginer si l'io azali mature abotara maki 5 maki par jour. Hein? Une semaine il y a pas, excusez-moi, une semaine à Pamba ou bien 2 semaines. Bah, infection ni ça. Cette famille, c'est une infection au Congo, c'est une infection. T'as la famille est belée. Bah, moi, je suis malonga zate. Moutoazo vie zate. Bazela aka ningini bakone comme na présidence bayiba. C'est une infection là, c'est pour une infection pour la République, cette famille. C'est maintenant cette famille là que vous voulez accompagner pour pas qu'il y ait la présidence. Soit disant accompagner kaka po azamwa na mboka. Mais vous les gens, certains de vous des combattants, n'azo comprendre te. Yango la pe botka jamais qu'on va combattre parce que vous avez na conviction te. Pourquoi? Parce que un combattant ne peut pas réfléchir que to que de quoi accompagner kaka mutu po azamwa na mboka. Non.
Nous allons accompagner quelqu'un qui doit enlever ce pays dans la merde. C'est ça. Tu accompagner mon tout est casse-pois ces amours en bok. Bargima na bamusu koma kaka au moins yeto yeye pa na bango. Boye pa na bango, mais yena muninga ne kamere bazui 400 millions de dollars à ba congolais dans 3 mois ba bungi si ango kakabo. 400 millions, 10% à budget à l'État. Je ne sais pas si ça sonne comment dans vos oreilles. Ngata una yoka ka monta wana lisusu epesi nga kanda. Vous vous rendez compte, 400 millions, ya ba congolais. Tandis que ba congolais bazana nzala, bako ko investir mbongo na agriculture, na élevage, bako ko investir mbongo na kati ya pêche, bako ko investir mbongo na kati ya ba école. Ils ont volé cet argent. Si le congolais mon côté état de droit soi-disant état de droit et y a kaka soi-disant pour la caméra, mais Kamere n'a pas volé 400 millions de dollars lui-même. Oui, on peut dire que Kamere c'est un voleur, tout ce que vous voulez, mais état de droit y a qui te pour nganga Kamere 400 millions en ezawapi 400 millions en ezawapi. Ils en ont poche ba Mama Marthe, ils en ont poche ba Denise Nyakeru, ils en ont poche ba ndeko ya Nyakeru nyonso, o ba komi ko sumba tiba ndako na ba Canada, ils en ont poche ba ndeko ya Félix Tshisekedi, ils en ont poche ya Christian Tshisekedi Ndumba, musala na esko basi nyonso ba Rwandais nyonso ya Congo ba komi basi ya Christian. On dirait Christian zalaka na ba rêve toujours, soki ya komi na présidence abanda kolinga basi nyonso ba Nyarwanda. Basi nyonso ya ba Nyarwanda wana na Congo ba komi basi ya Christian. Donc azako dépenser mbongo pa basi ya ba Nyarwanda pamba. Il ne travaille pas, il n'a pas de travail. Bon, azoko investir, auti, bon, ana auti wapito yebite. Wana au moins ye frère na ya Tshisekedi wanda zakana discipline te, azakana discipline te. Wana nde tozo mona makamna ye. Vous pouvez maintenant imaginer d'autres frères et leurs femmes et tout ce que ces gens-là sont en train de faire na coulisses au tozo komona te. Vous pouvez imaginer. Folie na mbongo na biso ba congolais. Pour na dépenser mbongo na biso ba congolais, wana FCC aboye la kabangote. Mais lorsqu'il faut payer les Congolais, il faut qu'on ça l'investissement en mboka, il faut qu'on tonga ba école, soit disant FCC à boy. Mais ya bango mbongo ya kolia et mona na kamikolo nyonso. Leur salaire, ils ont leur salaire. Ko yiba yer nyonso balingo tia maboko ba yibi. Ko sombela ko zambongo ya l'état ko kengo sala ba corruption, ko sombela ka ba musicien ba mituka, ko sombela ka ba chef mususu ba mituka, tout ça. Wana mona naka, wana mbongo ne mona naka. Wana FCC akanga kangote. Mais pour la relaxer incompétence na bango ndenge baso ko kate ko longola pays wana na esike zali wana nde problème FCC wana nde baila so argument FCC lingite to salabwe FCC lingi to salabwe te. Ah bon, FCC lingo salabwe te. Donc Félix Tshisekedi lelo FCC nde epekisio o annulé décret ya Minembwe. FCC nde epekisio parce que si on a annulé ma Minembwe te FCC nde epekisio Félix FCC de Pekisio et kangyo maboko liboko ozoko ka osignete décret annulation ya Makambo ya Minembwe. FCC de kangyo te. Yondo il faut ebisabso Makambo boyoka na Kagame pona ozoko kate ko annuler loko na Minembwe. Yebisabso lo boyoka na Kagame. Ce n'est pas FCC. Botika koko c'est la FCC Makambo. Oui, FCC zana part nango na kati ya Makambo oyo, mais Félix Tshisekedi azana na ba faute ebele na kati ya Makambo oyo. Et on ne peut pas accompagner quelqu'un comme Félix Tshisekedi. C'est un malhonnête. On ne peut pas l'accompagner. Non. Vous allez pas me faire croire que pona bien fait na bango FCC kanga mbongo te. OK? Pona ba corruption, pona ba kambo bango balinko sala, kozo ba mbongo ko investir na ba mine na Katanga. Wana FCC kanga bango te. Wana FCC kanga bango te? Kozombonga Congo kondo sana ngo ba folie ko kondo koleka ba misunya ba $15,000. Wana FCC kanga kabangote. Wana FCC aboya kate. Mais lorsqu'il faut maintenant prendre cet argent que vous êtes en train de voler les Congolais, bon investir dans kata ba Congolais, wana nde FCC akangi mbongo. Wana nde FCC akomi mutu mabe. Na biso to ndima ngote wana lokuta. To ndima yangote. To ndima yangote? Oui, to ndima yangote. Parce que pour Nabiso, Nabino, Tshisekedi, na FCC, vous êtes tous les mêmes, ok? Nga écoute pour na vérité, na komi comme on a même André, bata FCC, baza mieux plus que Bino. Parce que Bino kaka 2 ans au Bossali, bota la dégâts au Bossali dans 2 ans. Dégâts au Bino bata il dépasse Bossali. Mais, il dit qu'on a presque na bata FCC, basala qui déjà 18 ans FCC, il y a détrument FCC. Bolimo qu'on a déjà.
Dans quel pays, le monsieur, le nouveau président, combien d'emplois? Félix côté. Dans un pays, on regarde l'évolution d'un pays selon le taux du travail. Moussa les a komatate. Ba investisseur bazako yate. Ba investisseur bazako yate. Bazako yate pour nani. Parce que Félix Azane un commandant suprême qui n'arrive à contrôler rien. Sécurité sur place ezate, et loko malonga ezate, et l'autre côté à malonga. Investisseur ayo saningeni. Pour appliquer à ta licence ya kobanda business na Congo wana, madeso abana na chaque bureau. Wana pe FCC lisusu kaka, wana ka pe kaka FCC. Hein? Ou bien les alliés incompétence na bino batuboza na pouvoir. Et ça FCC lisusu. Oui, parce que bilo wana de benga ba investisseur. Ko éliminer ba taxe belé o e ko décourager ba ko investir na pays. Climat et sécurité faut ezala apaiser. Parce que mutu soka ko investir place ayeba ke quand même sécurité zalia wa biloko nanga ko kende pambate. Sécurité zate. Kuluna bozo ko maîtriser kuluna te. Wana nyoso peka ka FCC. Félix wana nyoso peka ka FCC. Mais eloko moko oyebika ko maîtriser ezali yo ko lia na batuna yo ya présidence. Président Mobimba depuis aya na Congo wana tozolo bato ya travail nde bayebaka parce que bino bato bobande ko bisa soli boso ndesi konde bondimi ke makambo les choses ne marchent pas bino bato bande bisa que les makambo ezako tambola to bande ko bisa bino ke makambo te zo tambola na esa bino na bino ke mboka bamona ka évolution nango na taux du travail 2 ans yango depuis Félix Tshisekedi aya na pouvoir. Emploi combien il a créé, combien d'emplois à part batuna yo wana ayaki na bango na présidence 600 postes ya ba conseiller. Soki 600 postes ya ba conseiller. À part 600 postes ya ba conseiller, musala nini mususu Félix Tshisekedi a créé, emploi nini mususu Félix Tshisekedi a créé na mboka. Et puis na 600 emplois na wana créé wana na mboka. Plus il y a 700 emplois à créer na présidence, plus il y a 600 bande konaye baluba. Racisme, tribalisme. Quel d'autre travail lui il a créé au Congo? Moussa Moussou Nini oh Félix a créé na Congo. Donc dans les 8 millions d'habitants, pas 8 millions, 80 millions d'habitants. Dans 2 ans, Félix a créé seulement 700 emplois. Na 700 emplois, on a 600, yaba employé wana, baza bande kone baluba. Donc gangsta moko boy fandi wana na présidence baza kolia. Bango va jamais baza ngaka salaire na bango yaka. Chaque jour salaire na bango yaka. Mais comme ils se battent pour que leur salaire arrive, pourquoi ils ne peuvent pas se battre comme ça que fonctionnaire à l'état peut pas avoir salaire na bango? Parce que ça ne leur concerne pas. Tant que bango baza kolia. Oui. Parce que vous ne allez pas nous convaincre que salaire nabino est yaka, mais salaire abatu mususu yaka te. Salaire nabino tango yaka FCC kanga kangote, mais salaire abatu mususu enseignant, fonctionnaire à l'état, salaire nabango yaka te. Pour FCC ndakangiango, mais yabino yaka, jamais bino mbongo nabino zaka na retard. Yabino yaka toujours, ministre nabino toujours payé, même à temps, mbongo osomi nango voiture, biloko nyonso wana ça vient, il ne balala jamais nzala. Côté wana FCC ça tellement gentil atikela bino côté wana mais pour développer mboka FCC azako kanga wana za lokuta c'est des mensonges, ce sont des mensonges parce que so Félix azaki na volonté à kosala bobo sana eloko côté na koyebisa bino soki Félix azaki na volonté à kosala tango babandaki liboso wana yena kamera bake kokota maboko na bango na poche ya l'état bazui 400 millions de dollars 10% ya budget ya l'état soki batona bazaki vraiment na bolingo ya Congo balingaki basala tomona nano tolo batobi vraiment c'est ce que nous attendions siko tango après tango basali déjà balexi biso na bilembo oh babandeko bando betaso na tango akabila wesa so bidimbu basisa bidimbu balexi biso bidimbu tant ba osala déjà tout le monde déjà bilembo wana siko tango Félix akoya koyebisa biso abina biso ke bandeko nazolinga kosala me bato ba bloquer ngai to ba mais oui il fait faire vraiment parce que tala kaka 400 millions bazo qui a 100 projet de 100 jours tala déjà makambasali donc tout le monde na bilembo parce que vous aviez l'argent, vous avez pris l'argent du Congo
mais mbongo kongo na bozwaki yango bosali nango nini eloko te boyibi yango bolekisa yango na kati ya bafamille na bino nsima après ozokoyebisa biso ke FCC est bloqué yo osala mosala non Félix arrête un peu hein? Arrête un peu tu ne peux pas prendre les Congolais au con jusque là quand même okosala biso au con jusque là te quand même non 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 yo na Kabila bokende tozala besoin na bino te we don't give a fuck about Félix. On s'en fout de Félix. Ata lelo Félix aye koloba na biso nini lelo ekoki tokokipe yango lisusu te parce qu'il nous a déjà montré 2 ans de l'enfer et 2 ans de l'incompétence, 2 ans du tribalisme, 2 ans de diviser les Congolais, 2 ans ya politique ya manipulation ya ko diviser ba Congolais. Tolingi ye lisusu te na mboka wana. Tolingi ye lisusu te. Félix akosala lisusu lelo moko te pona ko convaincre biso ba Congolais en général. Bon, quand ça t'est parce que boza ko sala babilo ko na ba télévision na les Congolais sont éveillés, ils sont intelligents. Na bino ba soi-disant ba combattant oyo bokomi kolandaka makambi ya Félix akoloba. Ne vous inquiétez pas. Ata moko na bino a tombé 50 déjà 100 basi ba remplacer ki bino. Les Congolais sont éveillés. Boka na ba groupe est-ce que bomona ka ba est-ce que ba combattant ya mayele ba pesa ka ba matea. Bokomona comment les Congolais sont éveillés. Les Congolais sont éveillés, les Congolais ne sont pas bêtes, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. Bino bata makelele bele balwaka mbonga mabende sala makelele bele. Bino bata makelele bele bosana ba Facebook, vous ne pensez pas que makelele na bino wana nde ko convaincre ba Congolais. Non, nous ne sommes pas bêtes. Félix nous a volé 400 millions de dollars. Wana kaka kutu kaka nde ya oyo azwaki na mabo na poche ya l'État oyo toyebi officiellement. 50 millions na biso a dépassé ki na ba voyage yena mwasi na ko kendaka na ba voyage mikolo nyonso ko lala kana ba hotel nyonso ba 5 étoiles ko memaka ba kuluna na nyonso ya soi disant ba conseiller ba kenda ko lala kana ba hotel ko lia kana ba hotel mbongo ya peuple ba dépasser 50 millions chance corona yaki ko ya ko kata bomba ba dépense wana ya ba voyage ya pamba 50 millions ya ba congolais ba dépense na ba voyage touristique. Vous voyez ça, c'est normal ça? Vous pensez ça, c'est normal? Si ma aya kose la biso discours ko yebisa biso ke baza ko kalengai na siko na nome informatique. Mbongo na biso la nyonso liboso yibaki yango eza wapi? Espèce d'un con. Mbongo na biso la nyonso yibaki liboso eza wapi? Où se trouve notre argent? Toi tu penses tu es qui pour venir dépenser l'argent des Congolais comme ça? Lorsque les Congolais ils mangent pas, ils n'ont rien. Ba mama na nyuso bateka ba mapa wana batambola kana ba mapa wana mitu basala ka $1 par jour. Toi tu es qui pour dépenser mbongo ya ba Congolais nengona ba millions na buzoba. Non 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 non. Nous ne voulons plus de Félix. Tolingi lisusu te. Boy bisa biso te ke boloba ki so Félix a changé, beaucoup pesa chance. Non mais il a changé quoi? Il a changé, il va nous remettre 400 millions de dollars au yena kamere baibi. A remettre biso ngo. A remettre biso 50 millions oyo yena mo sine ba dépenser na ba voyage na ba voyage na bango ya pambula. A remettre ngo, a zo msa na kesa leta mukoni. Mbongo oyo azako yiba obiso to monite wana lelo a remettre ngo mukoni. Nous ne voulons pas Félix, c'est parce que c'est un malfaiteur. Il vient encore avec la politique de corruption. Bazo que ne peut pas battre ba mituka. Bazo que ne peut pas corrompre batu moralement. Non, nous avons combattu cette politique, nous allons pas l'accepter avec Félix. Vous allez pas venir commencer corrompre batu na matériel moralement, émotionnellement pour batikala na sima na bino. Ce n'est pas cette politique que nous voulons. Bon, nous pensons ba nemwanda semi ba mituka, soki na ba musicien ba mituka. Ça change quoi dans la vie des Congolais? Et qu'on change ni la vie à ba Congolais. Ça ne change rien. Les Congolais continuent à souffrir. Hein? Non. Félix tolingi lisusu te. Félix na ye na muninga ne Kabila. Bango nyoso tolingi bango lisusu te. We don't want those people. Tolingi bango lisusu te. Yena muninga ne Kabila basali déjà film na bango tomoni. OK? Yo pe Kabila soko olinga prouver biso pour comprendre qui était Félix, on a déjà compris. OK? So on note un examen to comprendre quand même que bato ba ndoko bundisa yo, ba ko bundisa yo te parce que bazaki na bien bazaki na posa ya kosala bien pour ba Congolais. On a déjà compris ton message. Maintenant, take that motherfucker down. OK? Take that motherfucker down. OK? On a compris le message. Peut-être que c'est le message que Kabila voulait nous montrer aussi.
Kabila, vous voulez nous montrer que bato baza ko bundisanga, mais je vais vous les mettre là-bas, vous allez comprendre qui ils sont. Oui, on les a vus. On les a vus. Miss ou Polele, tomoni bango bizalina bango, ils sont comment? Hein? Bino de ozo, bino 2 ans pour comprendre Félix. Bon, on a repéré ce qu'on va excuse pas que bozo nga si qu'on dit que bo eza lokuta bo soutenir ki buzoba. Si on a beaucoup il y a on a ndenge a pété. Oh Kabila kangié. Oh comment est-ce qu'on peut faire un pays sans la justice? Mais lui-même il vous avait dit qu'il allait pas fouiner dans le passé. Il ne savait pas qu'il est en train de saboter la justice. C'est pas lui qui vous a dit ça. Hein? Il était d'ailleurs qu'il a fouiné dans le passé. Si on bino bandi ko mettre le sol sur la justice. Masola justice mbongo oyo Uganda eza ko devoir biso ye aibisi Uganda afanda abosa na makambuana justice wana mbongo wana nana ufuta biso ambo mbongo wana nana kufuta ngo Kongo lelo. Look how much damage this motherfucker brought to this country. Bota ba damage combien mutuwa eli biso. Comment est-ce que nous allons nettoyer tout ça? Hein? Toko nettoyer ndenge nini? Le monsieur il vient. Le Congo a gagné procès contre Ouganda. Le monsieur, il vient, na sentiment na ye moko, ya kichiségediste. Aye ko annulé, et loko ya l'État. Un pays qui nous doit, ya annulé ango, pona ye sentiment na ye. Donc, lui, il conduit le pays comme lui, il sent. Hein? Et puis, vous allez nous parler de l'État de droit? Hein? Regarde-moi ces gens. Mboka mususu muko mususu pe ko ya beti biso e bomi biso soki ba oni alobina mo ba de bazoko devoir biso ba ko so ngo ke botika na bino kaka parce que ba président mo ba le ba botika kaka. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est le monsieur là que vous voulez accompagner? Le monsieur qui a dit à l'Ouganda de ne pas nous payer ati kaka tosi saka ndengwana. Le monsieur qui a dit au Rwanda que 8 millions de morts na biso ezali dégâts bilatéraux, soki bilatéral. Le monsieur là, c'est lui là que vous voulez accompagner. Mais vous êtes dans quel monde vous? Vous êtes dans quel monde nini? Mutoye bisi Rwanda ke o de toti kaka mamona ba 8 millions de morts, ba dégâts wanezaki bilatéraux, soki bilatéraux. Donc parce que ayo c'est la bino moi discours ko bisa bino ke azui moi informateur akende ko tala majorité za wapi. Donc to limbisa ye, to accompagner siko parce que soi-disant tolobaki que soit Félix a rompre na Kabila to kondimaye. Mais ba dégâts onyo so si asali. Bon moni ba dégâts Félix asali. Bon moni ba dégâts Félix asali. Asali dégâts na Rwanda parce que Rwanda ne reconnaîtra plus jamais nos morts. Pourquoi? Parce que Félix a kende ko s'incliner kuna aibisi bango ke biso bakufaki ya bango pe bakufaki. Félix se permet à dire aux gens que ya biso bakufaki ya bango pe bakufaki. On dirait biso ne tokende ko sala génocide na Rwanda. Hein? Dégâts bilatéraux, ceux qui bilatéraux. Biso ne tokende sa génocide na Rwanda. Siko mokolo nini Rwanda tokende ko accuser Rwanda po afuta biso parce que président na biso e moko asi a dismiss makambo na biso. Même chose akeko yebisa Uganda afuta biso te. Batona bakufa kuna na Kisangani nana kofuta bango dana ko dédommager bango Félix. Hein? Mais toi tu es un danger national, tu es un danger public. Tu es un danger public Félix. Il faut pas bomba, il faut li amboma. Tu es un danger pour cette nation. Hein? Oh président modèle ndenge nini oyo. Si vous voulez accompagner ces messieurs là, on a qui Marie José Ifoku alobio mabundi eloko moko na regretta ka pa mabundi po mabundi azozo maele na wana nyoso po accompagner Tshisekedi mais Marie José Ifoku mais toi aussi tu accompagnes ces dingues de messieurs de Félix Tshisekedi. Tu accompagnes ces messieurs, tu es en train de l'accompagner. Hein? Yo na mabundi différence zawa. Ma différence zate parce que mabundi za ko accompagner assassin na ye, yo bozali ko accompagner assassin na yo. Parce que c'est lui qui, c'est mutu oyo a deny, ça veut dire à mettre ba mort d'abiso en cause, c'est un assassin. Hein? 8 millions de morts na misu to bande ko loba wana yemo ko kuta sala ka campagne sur ba 8 millions de morts nazongi sa na Rwanda. Le monsieur il a dismiss tout ça. Il a dismiss. Et talibiso lisusu te a refouné dans le passé te nous voulons
C'est lui maintenant qui commençait à nous donner des morales, comme ça. Les Rwandais restera toujours un voisin. Nous devons toujours vivre en paix avec ces gens et tout et tout. Ce sont des pays frères. Tout ça, tout ça, tout ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Abosani makambo fan et tina keta ba 15% wana ba congolais ba voter ye 15% wana ba voter que sur slogan zongi sa na Rwanda 8 millions de morts. Abosani yango. Abosani yango. Mais abosani te ayebi na ye mais a préféré alia na ye na banguna alia na ye wana afanda wana zakolia. Bino nyonso bozali ko soutenir Félix Tshisekedi. Bino nyonso vous allez partir moko na moko. Tosi to yebi saka bino déjà depuis kala. Vous êtes en train de faire semblant. Tosi to yebi saka bino to bina bino ke 8 millions de morts wana bino bo ignora. Et qu'aussi la kaboyete. Bon, vous allez partir vous tous. Pourquoi pas c'est que 8 millions de morts wana ba qui jamais qu'on reste in peace. Bako se repose jamais en paix lorsqu'il n'y a pas la justice. C'est ce que maintenant Bossé est en train de vous dire. Tout ce que nous vous disions depuis longtemps. Soit disant 8 millions, il faut justice, bako se reposer en paix. On ne fait pas une nation sans la justice. C'est ce que Bossé vous dit maintenant. Vous pensez qu'il est devenu un extraterrestre. C'est ce qu'on vous disait depuis longtemps. Donc c'est bino batu bozali ko soutenir Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a outi ko cracher sur nos 8 millions de morts. Ba 8 millions de morts wana nyonso ba mama ya batu. Bana ya batu. Lui il protège sa maman soi-disant. Il y a des gens qui sont venus ici pour me dire que nga na finga maman Marthe. Mais les femmes qui sont en train d'être violées à l'est là-bas, c'est baza ba maman ya batu. Vous savez à l'est on viole les gens jusqu'à l'âge de 80 ans ba violer aux akoko ba violer. Ye maman Marthe aleki bango na nini? Ye maman Marthe, so maman Marthe aleki bango na nini? Aleki bango na nini? Aleki bango na mwindu, aleki bango na maneti, aleki bango na nini? Po Félix banda koya ko bisa so ke ba Rwandais, ba frère na biso, ba dégâts bilatéraux, so ki to fingi na maman na ye parce que tozo comprendre comment est-ce qu'une femme peut élever un enfant si bête comme ça. So ki to fingi na maman na ye, bo fingi maman, ba oyo ba kufisa ba maman na bango baza kuna, baza traumatisés. Les familles sont détruites, traumatisées. Les gens sont divisés. Batu baza, les Kivusiens sont traumatisés. Bon, oui que je suis en train de faire des constats même. Je savais que les Kivusiens étaient traumatisés. Mais même na ba constat na comme ça mikolo parce que je parle avec beaucoup de frères. Même attaque au solana bango oso ko sentir que batu baza batu traumatisés. Ce sont les gens qui boivent comme pas possible. Bazo ko mela wana na bango nyusu wana ba mela ka wana ba poto awa ezali ko se faire noyer na kata ba mususu po ba bosa na makamba za koleka na tango ba mususu er bosa na zuba ngona telefone basi ba mela kinenge wana ndo yo kina kata ko mela wana na masanga akongo betela ba masolo na ye ya tango azalaka kuna makamba mona ka makamba vivraka. Ce sont des gens traumatisés. Yo Félix Sikoyo oya ko banda ko yebisa biso makambo mususu. Tango to finga yo na mama Marthe na yo wana to fina matama wana na mama Marthe wana toza ko finga mama Marthe mais mama Marthe aleki baso wana nyonso baza violer kuna na este na nini aleki bango na nini baso wana bazui justice te moi si na yo nyakero ba pesi ye soki tableau na ONU azad d'emphasis soki ya les femmes qui subissent les violences sexuelles. Mais celle-là, elle dit quoi? Elle dit rien. Parce qu'elle veut pas faire, genre, yakosola makambi ya Congo, pour satisfaire, moi si ya Kagame. Pour akeneki kuna kosala ki camarade na moi si ya Kagame. Abosa ni ba femme congolaise. Elle a oublié les femmes congolaises. Vous n'êtes plus de son genre. Ok? Vous avez genre, elle est sous-souté, azuba ami d'anyonso, à boakisi, azuba signonso ba congolaise. Elle ne veut rien à foutre avec vous. Elle ne veut rien faire avec des femmes, yaba politiciens, moussoussou. Elle veut se chercher des amis. Moi si Kagame. Comme ba pesa ke sikoyo kupu wana, lobela sko basi bazali violer akolobela bino te parce que moi si Kagame azali na kati ya kuwana na mobali na ye et que ça va leur faire fâcher, n'est-ce pas? Ce sont les gens là que vous voulez que nous accompagnions. Toko accompagner bangote. Il n'a qu'à dégager tout. Félix, moi si naye, cette famille de merde de Tshisekedi, une infection au Congo, il se fait pas dégager. Les gens là doivent dégager. Nous n'avons rien à foutre avec ces gens. Ils nous ont déjà montré 2 ans de souffrance, de malheur, de galère. Soye Kabila kangai pouvoir wana nyosote, de chilombo siko nefsion de tokomi, de mboka wana de tokomi na pays dictatorial terroriste. Bangeki banda ko yiba biso, ko sala biso mabe, et puis ko watina otambola kabiso na ba sniper, ko laksa kabiso ba mindu kilibo na mitu. Donc nous ne voulons pas de Félix.
quel que ça soit, yana kabila bazane ko bunda siko, tika ba bunda basi lesana. Quel que ça soit à partir d'aujourd'hui, soki ba boyani, soki ba ndimaki, ba bobino lobi ke biso to ba ki so ba boyani to supporter. Mais est-ce que liboso bo ndimaka ke bazalaka? Bo ndimaka te ke bazalaka. Siko biso ton ndimasiko ke ba boyani ndingeni. Parce que bino vous n'avez jamais reconnu qu'ils étaient ensemble. Bobande veut soka ba slogan. Eh botika bango, il est en train de faire tout ça, Kabila c'est notre frère. Bolingi nini, abengana ye, tolingi makambwana te ko bana sa chasse au l'homme. Chasse au l'homme, bo chassane entre bino na bino. Mais pour l'instant là, biso ba vrai combattant, dont toza atakunate. Tolingo yoka ni Félix ni Kabila. Bango nyoso ba dégager. OK? Avant Kabila a dégagé, Akima soki na Zimbabwe, abomana no Félix. Comme ça, était à ba traître nyonso, était à ba traître. Boma Félix, boma Nyakeru. OK? Liesa bango nyonso bambuma. Barnabe alobi bokolia mbuma, Barnabe nde bomoneli bokolaksi miskle bokangi Barnabe. Nani azawana, Nyarugabo azawana, asaki threat national, asaki amenasaki toute une nation. Bokangi Nyarugabo te ponani. Bokangi Nyarugabo te ponani. Poaza Rwandais. Bokangi Nyarugabo. Rubero akeye ateki mboka, ateki minembo, aligazo so minembo na makasi. Bokanga Rubero ate. Qu'est-ce qui est pire que ça? Mutu alobi ke bokolia mbuma ou bien mutu ateki mboka. Mutu alobi ke bokolia mbuma ou bien mutu asali menace à toute une nation. Qui est plus dangereux? Mais bokanga pe Rubero ate. Bokanga pe nani Nyarugabo. Mais boko katen makasi na bino ke pa ba Congolais. Makasi na bino epa na biso ba Congolais bo nga ko mate biso bo ba notambola biso na ba sniper. Regardez-moi ça. Vous allez nous dire ce quel deal vous avez avec les Rwandais. Boko yebisa biso deal nini bozana ngona ba Rwandais. Nyakeru oko yebisa biso deal nini yona mwasi Kagame bosalaki po ba kene ko pesa we bakata ya carte soit disant au défendre kabasi pe ozoko ko défendre basi violeté. Mboka na yo capitale mondiale de viol. Oko ko loba ngamba violeté, c'est vrai ça? Vous blaguez avec qui? Oko yebisa biso deal nini yona mwasi Kagame na mushiki wa bobo salaki. OK? Nyakeru, okoyebisa biso. Soko lingo yebisa biso te, biso nde tokoya ko yebisa ba Congolais, deal nini bosalaki. Et parce que vous voulez pas nous dire la vérité, nous allons chercher nos propres informations et nous allons les donner aux Congolais. Oui, toko lukango toko pesa ba Congolais. OK? Bozela nga na koya kala mingi susu te. Attendez-nous, nous allons venir. Nous ne voulons ni de Félix ni de Kabila. Les deux doivent dégager. OK? Les deux doivent dégager. Ni yibi ba escroc bondo, ba yibi ba élection, ba yibi mbongo ya ba peuple congolais, baza ko faire souffrir ba peuple. Nous ne voulons plus de ces deux là, ils n'ont qu'à partir les deux. OK? Bon, bandeko ba bolingo, nakanisi pona lelo na suki awa, toko sola peut-être na mikolo ezali koya. Bonne journée. Bye.